Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Indie balobi surprise ya Luna nde likambo bandeko. Surprise ya Luna na anniversaire ya Grâce Luzolo nde likambo bandeko. Luna miezi aindisi pas possible. Luna penza zaka mutu yo Luna yo bongo na baby ata yo moko ba surprise ya boyi osalela mutu a mutu bandeko. Ba surprise a boye yo Luna ba surprise a boye na papa Grabi yo bongo kombo wana olingi ba changer yango ozaka somo oza suka na ba surprise. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, Pisonyo Sotoyebi, lobby ezalaki anniversaire ya Grâce Luzolo. Donc jour ya lobby eza jour oyo babotaki babotaki pinza jour wana toyebi te soki babotaki na tongo, soki babotaki na midi to na pokwa toyebi te mais toyebi kaka que ezalaki jour ya anniversaire na ye. Ebele ya batu vraiment ba postaki ye ba pesaki ye pe ba cadeau kandenge zalaka pe ezana ba ebele ya batu pe kandenge zalaka. Donc ba poster ba biloko moko pas possible bandeko ba moi message moko yango biso pe to vanda na biso kimia te so to moni mwa likambo il faut to ya ko partager na bino tonto moni kaka ba surprise ya Luna miezi to lobite. Il faut toya ko partager surtout na ba fan nyonso ya Grâce Luzolo ba fan nyonso ya Luna miezi na ba fan nyonso ya baby la donja. Avant to kota na moi surprise ya Luna miezi bandeko, si c'est la toute première fois ya ko kota vraiment na chaîne na biso kitoko, chaîne na biso ya bien makasi, alors na osenga na bino bandeko sika bo s'abonner, bo commenter, bo aimer pe vidéo. Objectif na biso ezala mingi awa kosala partage ya vidéo wana esungaka biso mingi makasi. Tosengi na bandeko nyonso tu kolanda émission mbangu te na brutalité nyonso te donc bokendela ngo malembe wana bokoyoka ba surprise nyonso ya Luna miezi kandenge ezalaka bozwi mwa bakiti na bino ya kitoko soki oza na mbeto zalaka na mbeto vanda na yo kitoko wana ozolanda na yo émission na yo kitoko makasi. Bopesa pe ba suggestion na bino en tout cas esalaka biso mwa bien makasi mais toboyi nde batu ya bifinga nde tozoboya na biso mikolo yo toboya na biso bifinga. Alors bandeko surprise ya Luna miezi bino moko boyebi Luna miezi ya lukelaka baby ba makambo bandeko. Luna miezi alela miniature. Luna miezi alingi vraiment batia ye na miniature bandeko ba surprise na nyonso azalaki vraiment na posa ya makasi batia na miniature yango totie na miniature bandeko. Surprise na ya liboso na jour anniversaire ya Grâce Luzolo bomonaki video oyo ebandaki na video na biso place o bazo lamba et puis bakie bavandi esika moko na mwa matembele wana na sese bandeko nde surprise ya liboso oyo penza Luna miezi atiaki bomoni ba bizu o basalela kuna na video wana wana ezaki ka video moko alingaki kaka ba fan ya baby la donja baloba kaka Luna yo bongo penza olingaka ndenge balobelaka yo olingaka ndenge ba fan ya baby basilikaka wana botali bien video wana bomona
ba mwa bisou na bango basalaki na vidéo wana ezalaki somo bandeko. Et puis surprise ya mibale eza que atiaki lisusu vidéo mosusu wana kutu vidéo wana atiaki yango nini lobi ezalaki mercredi, atiaki yango mardi na butu parce que ayebaki ke mercredi eza anniversaire ya Grace Luzolo. Atiaki mwa vidéo bao kata danse bango mibale, bao kata penza danse. Même Luna zaki mwa sérieuse grâce abandona ye kobina, Luna pe azo meka kandenge ezalaka. Sikoyo ya makambo surtout ya surprise eza nini bandeko? Luna ake kozwa kaka ba photo oyo akanga na Grace, ba photo penza o bakangisa bango mibale, ba photo nyonso tu bandeko atie yango na page na ye. Ba photo penza o nyonso bakangisa na Grace. Toyeba ke soki eza anniversaire ya mutu normalement ozwaka photo na ye ale oke olobi mwa okomi mwa maloba moko ya bien kitoko pona mutu et puis o publier. Siko ya ke kozwaka ba photo o bazaki na Grace et puis ba photo moko sexy ya ba photo moko kitoko. Mon neti ba photo ya boye. Nde ba photo azui bakendaki na mariage moko bango na Grace balataki noir rouge, bien que Grace alataki pe chemise à blanc na kati, mais veste na ezaki ya rouge, pantalon na ezaki ya noir. Et puis Luna mienzi pe alataki robe moko ya rouge noir bandeko. Na ba photo wana nyonso ake kozwango ke kosondolango alobi te il faut nyonso natia. Après kotia wana nde ya ko lancer message na ya surprise bandeko. Boyo ka message to tanga biso nyonso ensemble ezaka bongo bandeko. Heureux anniversaire à toi le plus attentionné. C'est ta brutalité que j'aime pas. Sinon, tu es un cœur. Béni soit le jour où je t'ai rencontré. Que ce jour t'apporte le sourire que tu as toujours apporté dans ma vie. Wana nde message ya Luna mienzi bandeko. Donc ya commenter déjà ezate bino moko déjà bo comprendre déjà message oyo Luna mienzi apesi biso. Ya commenter bandeko kandenge na uti koyebisa bino ezate ba message nyonso yango yo. Ba vidéo bino moko bomona. Donc wana penza ba surprise ya Luna mienzi. L'autre fois Luna mienzi akomaki na ba page na ye que ye na Grace baza ba camarade. Grace azala wana pona ye soki aza na mwa problème, Grace assistaka ye en tant que camarade na ye, en tant que collègue na ye. Siko ba message oyo toyebi te azo lukelaka baby problème, azo provoquer kaka baby to azo provoquer kaka ba fan ya baby, alingaka ba fan ya baby baloba tonde nini. Luna yo bongo ata yo moko Luna olela miniature yango totie oka na miniature ya piso pe totia kaka soki mutu pe aza na posa ya kolata miniature tokoya pe tolatisie miniature na système a bien. Heureusement que biso tofingaka na biso te mais tolatisa na biso ka miniature. Ce mutu aza vraiment na posa olata miniature tolatisaka. Nous voulons surtout la paix, nous voulons la paix bandeko. Wana nde objectif na biso ya mikolo yo. Papa de la fa, le pasteur de la fa, asi à lobby déjà ba makambo. Bino moko bumonaki makambo oyo e bando leka entre deux parties. Yango pasteur de la fa kotaki pona kote ya. En tout cas, tolingi kimia na ba comédien na biso nyonso, tolingi kimia vraiment. Toyebi ke makambo o Luna sali o yazo koma wana eza nango kaka kotia mwa ambiance ko provoquer kaka ezate que ye Luna aza mwasi ya Grace Luzolo te bandeko. Luna linga mwa ambiance kande na lobby alela na epe miniature azamto miniature. Donc yango toyaki kotia ye to steka kaka ensemble. Donc la paix bandeko, place nyonso bo kende, place nyonso bo tala ba vidéo bo finga kate bandeko to linganaka. Soki tolingi biso ba comédien na biso, soki tolingi bango penza, tolingi to soutenir bango, musala na bango e okende liboso. Mais soki tokomi batu ya koponaka, ngana za mutu ya nini
ya lizabakuku nga naza moto ya famille libota bandeko mosala surtout ya bastar na biso ekozonga nsima makasi mais soki totravaille biso nyonso ensemble en tout cas eosunga mingi vraiment makasi. Nous voulons la paix, donc place nyonso surtout bana nzambe bazalaka, place nyonso Saint-Esprit ezalaka, en tout cas kimia ezalaka. Donc eza mwa bongo yango to sensibiliser bino to yebike boza batu o bolanda ka chaîne na biso bolanda pe ba chaîne mosusu bolanda penza pe ba chaîne mosusu place nyonso bokenda kolanda ba chaîne mosusu ata na mwa ba commentaire na bino bolakisaka bolingo bandeko bolakisaka bolingo oyo toza nango besoin toza nango vraiment besoin makasi na communauté na biso wana kutu eza parmi ba commandement oyo nzambe apesa biso bolingo l'amour du prochain. Donc nzambe vraiment a insisté sur ça, alors to pratiquer yango bandeko parce que vanité de vanité lelo tolobi soki nzambe azongi atuni yo ndeko natindaki yo na mokili nini ya malonga osalaki oyebisa nzambe nini te nga nazalaki kaka kuna mpona kotia kaka division entre bastar nga nazalaki kaka kuna mpona kofingaka bato eosala bien te eosala bien te après basacrifice surtout bato ebele basala basacrifice baboya bavi mosusu kaka mpona nzambe sikoyo tala kaka basacrifice ya vi na yo mobimbo osala osedone na nzambe mais na jour asuka ale oke na moto eosala pasi makasi. Alors toyebaka ndenge nini na kotambola toyebaka comment se comporter na communauté toko se comporter ndenge nini bandeko toko se comporter ndenge nini yango vraiment ezalaka mwa question nanga toyebaka ndenge nini ya ko se comporter bandeko. Bon makamususu luna pe célébraki anniversaire na grâce Luzolo wana penza elakisaki ke aza camarade ya bien parce que tomonaka na ki camaraderie komona camarade penza ya solo eza na babiloko ya bongo tango mutu azwi matanga tango mutu aza na feti tango mutu azo célébrer ba anniversaire boye mwa ba maloba moko ya bien oyo etushaka ye ezalaka bongo donc esalaka mwa bien wana penza elakisa que bato balinganga bato vraiment basepela nanga ebele ya bato basouhaita grâce Luzolo ba joyeux anniversaire. En tout cas to sepeli na ba message na bino to mona ba commentaire ezaki totalement ebele bato ebele penza makasi basouhaita grâce Luzolo anniversaire donc ba joyeux anniversaire et sali bien bandeko ezalaka bongo ce muto zo célébrer boye bo célébrer ensemble bo célébrer plutôt ensemble wana ilakisaka bolingo ilakisaka pe considération donc muto rovanda lobi donc communauté nanga penza elinginga wana ezala bien makasi tomoni pe na ba comédien mosusu pe souhaita grâce ba joyeux anniversaire tomoni yango na ba statut na bango tomoni yango na ba page na bango en tout cas ba mwa mo maloba moko ya kitoko o ba bimisa pona grâce Luzolo eza vraiment bien makasi pino moko boyebi grâce Luzolo azape mutu oyo a respectaka mikolo apesaka penza respect na mikolo grâce Luzolo mona eteke amankaki mutu tel asalaki boye tete donc moi comportement ya bien na ye wana eofutaka lelo yango tomoni ebele ya batu en tout cas bazaki chaud makasi na anniversaire na ye parce que ye moko pe azala mutu bien asololaka bien azalaka papa social le papa de Krabi, le papa de Granelli, le papa de Granali aussi donc moi bana bazana bango ebele to ebite so bango na baby ba obota bana soki 10 soki 15 soki combien balobi batete la babota ka ebele na ebite bino moka botikela biso ba commentaire eza solo batetela ba botaka parce que baby la donja za mutetela penza ya tongo makasi mutetela moko ya kitoko mutetela moko ya qualité makasi balobi kaka mukuse ya tolo eza ka bongo donc wana ezalaki anniversaire ya grâce Luzolo yango tomemelaki bino luna azalaka pure camarade ya grâce Luzolo donc
camarade penza camarade na ye moko Luna loba so yaza na problème mingi kimelaka mingi epai ya grâce luzolo pona ba conseil. Donc mutu dans la vie azalaka bongo azalaka bongo. Luna tolingi yo mingi makasi tosepela na yo talaka yo ozape comédienne na biso ya tongo, star na biso ya kitoko, star na biso surtout ya qualité makasi. Donc tolela yo mingi Luna Miezi bozalaka bongo yo na grâce bozalaka ba ami bino moko boyebi. Donc couple ezakaka couple luzolo. Donc Baby Ladonja et Grâce Luzolo nde likambo bino mibale bozaka ba camarade. Donc panique ezate surtout pour na ba fan ya Baby Ladonja to paniquer na biso te, to stresser na biso te, to mitu na pe ba question ebele te, ba question moko ya kilikili te, to mitu na ba question ebele te bazana bango ba pure camarade. Yango surprise na memilaki bino comme ezaki jour anniversaire ya Grâce Luzolo wana ezaki penza surprise ya Luna Miezi ya baluna mwasi kitoko, mwasi ya taille, mwasi ya ba multicolore ezaka bongo somo bandiko.